si notre bino ya sikezo ya ezo ya sekoya. Bo s'abonner na Pedro Production Grâce TV. Okomona ba théâtre, ba humour, ba émission, biloka ndenge ndenge. Mama, papa kuma, mwana Maria. Toleka. Dakota. Approchez. Kota. Boya Belé. Venez nombreux. Tous abonnés bisogna sona. Pedro Production Grâce TV. Ya Mubimbani. Yonani. Osanga Kolanda. Pedro Production Grâce TV. Nzela Molai. Mission yo César Kati. Et ça que va théâtre que Mokoto makambo belé okomona ba kotandango wana makambo belé na Pedro Production Grâce TV. Malabi, abonnez-vous massivement. Tous abonnés, n'étimana s'abonner. Yo peut s'abonner, yo peut s'abonner, bisogno de tous s'abonner. Et ça mon passe pour nous s'abonner. On met quand des écrans quand on dit comme s'abonner au deux qui gagne. Les autres qui gagnent, on met la email. Malabi, tous s'abonner. Pedro Production Grâce TV. Malabi comme bon na bagage qui te ko bon na émission, bon na nyonso na boduka. On met bactère, bactéries au boduka, au bon na ba on soutient ba au bon na ba. Bisela se to mon na ka. Babi awa i. Je t'abonner à Timtayo. Mes amis, voici le corps humain. Le corps humain. Voici le corps humain. Le corps a 3 morceaux. Kotwa Kimobari, Kotwa Kibonoko, Kotwa Kibomama, Kotwa Kibomama. Mbolo yabeta ya makasi. Etondisa mapangu na biso esa nkele. Ebuka mapangu na biso esa d'érosion. Mais l'état na biso amona alobelo te, l'état alobelo te. Pas Pedro, alobelo te. Matete, l'état mboka na biso alobelo te. Mais ce c'est kambule ebeta ya makasi. E quoi ça va Thompson? Mbambule comme l'état. Voilà ngoyo kaka dimesi. Chebino comme les cartes quoi, sango na jeep ya l'état. Mais de quoi ça mai, moya loba ezati. Ça la différence. Minyanga Namampash Batabandundu Toze ebele Mais toye balate So moni mutabandu mo mukuse omona mo tamulai So moni mo tamu nene mtabandundu muso omona tamu kuse afiotuka akonda yagala batabandundu bakombwa soni mama boti mwana na bandundu apesa mwana comme exemple Minyanga Mampasi Kiganda Ngiangisa Libundu Manchwekina Muhau Nasuka Muhau Mais Mungala bongote Mungala apesa mwana comme genre d'intimidation Oyoka mitimbiri yako bangala muluba aolia biloko epola aolia biloko elemba po asala gaz azo komba mwana oyoka gaz ebimina kombo ya tumba kanku mbui kosekesaka médicament na santa moto so sekate onunava moi c'est aussi mon dame auto na yo oh genou mais ça litama na luka moi ça obal iyo mtola na luka moi ça obal nana ba soso nana ba mikongo nana mipanzi nana ba foie nana ba cuisse mais moi ça zate merci mandiangu
Merci Mandiango, la barbine de la presse congolaise. Otali moi ce Kombisi Nzambe. Moi je suis à Kamata mais kota ba prochette. Mutambongo alangwa. Mutambongo alangwa. Non, 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 laisse-moi. Merde. Laisse-moi. Mais Mobola alangwa. Mutakwiti a dans 3 positions. Première position, c'est la rotation. Yamakolo. Mutakwiti alangwa a continue à ir noir à Keshuba. Première position, Mutakwiti. Deuxième position, Yamtakwiti est dans la sifflet et compagnie à la colonaye. Wana Mtakwiti à la île noire. Deuxième position, Mtakwiti. Troisième position, Mtakwiti est dans la liboko naye. Soit les gars qui liboko est protégé. Wana île noire, Mtakwiti. Mutakwiti abosani ole kota la douche à mibali à côté de la douche à basi c'est tonton ici c'est pas pour les hommes c'est pour les femmes. Il y aura une réponse quoi ici c'est pas pour les hommes c'est pour les femmes. Alors dis-moi ça c'est pour qui ça c'est pour qui c'est pas pour les femmes ça c'est pour qui Mutambonga uti musala azongi na ndaku ayokuta mwana temi la porte baoso na mubala alors qu'il t'invite à mutuka mukie oyoka Joyce qu'est-ce que vous faites là oyoka pe Joyce non papa je cause avec mon ami pourquoi vous êtes debout prenez des chaises bana baoso ba kiti ba vandi na tendresse viens nisse auto kata bambila régime élité na kanda wana ozonga mwe ayokuta mwana temi na kweba baoso na mubala ndengo ayela bango kwe okasa kami mtamoni muyibiti yo mto kimisaka mwana nganda kuna luka ka yo lelo na kwiyo to suka de la police tala niveau conseil za médicament moi c'est mdambongo soit la lingala tena français oyoka toi tu blagues avec moi espèce de croquena regarde que tu es yaga moi c'est mobola soit la liputa na tolo wana wayoka mama etula mwasi apaka chuma akota libala nyongo aboka bana na kalamu lidobie